Alors aujourd'hui je vais vous montrer 3 modèles de carottes. Alors nous avons cet outil, c'est un éplucheur. Et à côté nous avons un couteau spécialement pour les enfants. Il y a une protection et il est inoffensif. Et aussi là ce sont nos 3 modèles qui vont avec ça. Vidéo on a salé un peu dans les élèves dans la Kinshasa. Non, la Sabino, nous avons utilisé instrument oyo, to bengango économe ou bien éplucheur. But instrument oyo ezali pour diminuer gaspillage tant aux longs la poche na ba pomme de terre, ba carotte, ba concombre, ba biloko ndengo ata aubergine. Voilà donc na la Sabino. Donc eloko liboso avant ya ko utiliser oyo, il faut luka sens nango. Pour mbeli eza côté moko boy, net so to chebo ezo kata te. Oluki nanu sens ya mbeli oyo poubelle na biso, ndeka na ebisa bino, so bozo lamba lamba, ozaka na poubelle est-ce que obwaka ba déchets ko bwaka na sete. Voilà, toi na pomme de terre, toi na ndambo ya carotte. On l'accepte nos carottes moko, pomme de terre moko. Donc eloko liboso ko luka sens ya mbeli na oyo eza déjà ya kokata, boye ezo kata te. Tango moni sens ya mbeli, ozo kende na ko éplucher. Omoni ezo longola penza poso ebele te. Donc perte kozala mingi te. Ok. Siko neti oyo eza pe aminu makasi keba neti so kiti awa eza te koko ozoka na ndenga mabe mais ça peut arriver. Ngana no salanga te na mona bato mususu azoki. Donc o doser kaka soko mesana nanu te. Omoni ozo longola poso. Longoli poso. Donc na tindeli bino ba instrument boye nangi bo s'entraîner. Oye kola. Donc tant aussi sur le la poisson toujours pomme de terre directement il faut qu'on a maille. To dindi si on a maille. Sinon il roinda. Toujours exacte qu'on fandi si on a nos osés. Carottes pe yango. Allez, ok. Donc on sale lango na ba carottes, na ba concombre, na ba courgette, na ba aubergine ou ba mindele wana wa violet. Aubergine na biso solo pesa possible sauf sur les moi ba boss nde osala ba difficulté kota ba boss so mesana te. Omoni c'est simple na bandela lisusu pour mona bien. Voilà. Donc bo s'entraîner bo tindela bilili na mikolo koya bo zana mwa concours. Aroye ba kolongola poso na économe on va bengi pe et plus cher. Voilà, à suivre. Alors maintenant nous allons éplucher nos carottes. Bien sûr j'ai besoin de mon éplucheur et aussi de mon couteau pour couper les bouts et après éplucher. Et après ainsi de suite jusqu'on ait fini. Maintenant que j'ai fini, je vais éplucher avec mon éplucheur. Et voilà, j'ai fini d'éplucher la première carotte. Et maintenant, je prends la deuxième. Je la remets. Et il faut juste faire d'un coup comme ça au final.
ça ne met pas vraiment beaucoup de temps. Ça prend peut-être des minutes, mais pas des heures. Il faut avoir de l'expérience. Et ça, on peut... C'est facile à éplucher. Et du coup, j'ai à peu près terminé. Et donc, voilà, j'ai terminé la deuxième carotte. Palandia, émission Moseka de malheur moderne. Bonjour maman. Bonjour papa. Tokutio awa nakati osimbi soki mbeli soki nini nakati ya pomme de terre. Okopesa biso kombo ya instrument o simbi wana. Instrument o papa komo nango économe. Komo na nini? Économe. Basali oka na Kinshasa wa? Basali na Kinshasa te oyo ewuti poto. Koti na biso ne mtatindeli biso na mikili ya poto. Yango atindeli biso pona kosala biloko na biso koyi kosala ngo na carotte, koyi kosala ngo na aubergine. Oyo moyen edine épaisseur ya mbala oyo koyi kosala te. C'est ça économie penza ko. C'est économie po ebele pe na mikili ya poto ba yebi yango te. Ba yebi kosalela yango te mais biso koti na biso atindeli biso na Afrique. Apprendre biso yango penza na yebi yango facile. Eza nango passe te bande ko na. Ya mo ndo sala na dada. Na obeta ngo penza dada penza. Merci beaucoup. Kitoko makasi et pas ya coach na biso coach na bino pe ibenge. Ah yaza ibenge on forme. Penza me mabiso likolo. Merci beaucoup grâce à émission Moseka. Palandi ya émission Moseka de malheur moderne de tokuti sous maman na biso. Azo palola mbala ne bonjour maman. Bonjour papa. Tu habite au quoi expliquer biso. Formation ni yozi ya palola mbala boye tozo comprendre po mbala liboso na mona na machine oyo c'est présenté na kombo na pardon. Kombo na maman Lissi. Lissi au quoi expliquer biso kombo ya appareil ozo salela wana. Tu es bana kombo appareil wana na. Appareil oyo to benga ngona kombo ya éplucheur. Éplucheur. Après ou bien économe. Donc awa tozo yekola na coach na biso Moseka donc azola ki sabiso pena ndinga ko salela ba biloko mo boye. Bino mo monka ndinga zo palola mbala dans la rapidité donc retard exaté. C'est awa bozo formation et pas ya coach na bino. Awa penza na ibenge na biso Moseka tozo yekola mambo ebele ka ndenge bozo mona. Ah ndela sindo palola ba mbala bozo kuti dena na bassin déjà. Kitoko makasi hein. Ya on a le bibo ya to tout le monde ko tikalaki poto yeba vraiment. So formation bozo wangonde nini? Formation oyo. Tozo ka partir la téléphone te papa. Ya solo. Osi na biso za na mboka musu biso za na Kinshasa. Donc na téléphone kana tinda so formation na yeboye tozo landa tozo yekola na mo ba video atindela ka biso nde tozo yekola kusala mambo ebele. Ya solo hein. Est-ce que eloko pe na poto ou bien bino na kindi awa bato tout ba bien o meza? Oh, en tout cas, parce que je suis pensé. Ah, on a qui? C'est la première fois que je suis donc, grâce à coach na Moseka, je suis éplucheur, éplucheur, économe. Éplucheur. Économe. Yangonde makambo. À part mbala, beaucoup parlons selon. À part mbala, toko parlons l'éplucheur na biso, moi carotte, et pommes de terre, et aubergine, moi ba tangawi sur l'ongla na éplucheur na biso de bozomona, donc ils ont ça la peine musala kitoko makasi. Ya solo hein. Ya bolobi que formation bozongo pa ya coach même. Coach na biso azamakasi. Tozo yekola na ndenga lisekiti. Et pas ya coach na bino. Et pas coach na Moseka tozo yekola na ndenga kusaka na. Ya solo hein. C'est que ngape na luka pena zo formation pe na bena ya pichère ceux qui pichère. Éplucheur. Merci beaucoup. Balandi ya émission Moseka de malheur moderne olingi balakisa yo ndenge ya koyekola ndenge ya kolamba ndenge ya kosalela pichère. Éplucheur. Yango mama lobi
po epalole bambala kitoko boye epe coach na ezolongola kaka poso ekolongola kutu musuni te poso kaka bino momonga nde mbala nde eza na kati ya mai kitoko makasi mwa mai oyo po mbala echange couleur te mwa poso ya mbala na biso pembeni mpo na propriété mwa mbala na biso mosusu pembeni. Merci beaucoup tosepeli makasi na coach na bino oyo bobengi na nkombo ya Francine Moseka. Merci beaucoup Ibenge batula mpaka mpe bamona peleve. Okomesa so komona o? Komona nga Ketia. Ketia nani? Ketia Mikumbo Njibutanya. Merci beaucoup Ketia Mikumbo Njibutanya yango no yolo. Tolito tuna we mama Ketia. Apparence osaila wana tomona kitoko makasi boyo. Comment apparence ozala nini? Économie. Économe hein? Économe. Économe. Oui, oui. Est-ce que économe oyo nana lakisa bino osaila on? Coach na biso Moseka. Moseka. Na poto. Da tindelaka biso keno ba fille na biso ba na kosala mbala na mbeli te ba kozoka nde atindeli biso machine oyo po edaka biso kokata ba concombre kosala ba mbala ba épice ebele. Merci beaucoup maman Ketia. Toto tuna boye. So formation ngo bozo yango ndeni ni. Yesa na poto bino boza. Apesa no formation ndeni. Manake tunapataka kwa hivi formation ya kuipika. Mais tunapataka yo ku email ou bien ku telefone akatutumia basi tunajua tu kuipika ku telefone anatuexpliquer tunajua. Merci beaucoup balandi ya émission Mosi Nde Loboko batula mpaka mpeba mona peleve wana yemoko tolega. Merci beaucoup balandi émission Mosi Nde Loboko. Mama sisa tokuti sozo palola bino ba palola na mbeli. Nini sozo palola boye? Nazo palola mbala na ngai papa. Nazo palola mbala na ngai. Modèle coach na bisala kisa biso na pareil atinde so banda na mikila po. Comment na onini? Comment nango épichere. Épichere. Yango wana ebo comment na musoza ni? Comment nango muso eze économe. Économe. Yango nde makambo. À part yango bosala yango sunini. Tosala yango aubergine, ba carotte, ba nini nyonso tout même osala yango ba tangawis, nyonso tout osana. Sala kitoko hein. Lelo tokolia kitoko. Merci beaucoup batula mpaka pe ba mona peleve. Bomoni ndenge économe pe na pichard na biso pichard. Yango wana o ba mama lobi. Merci beaucoup to le kakalo. Les épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo. La signature na yo, voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalani. La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo ezalani. Makoso na pomme de terre bali yango makasi ya bouillon. Bonjour les amis, savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfants en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfants en forme, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Boy.
Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malewa moderne. The